Lisolo tokobetela yo ndeko esalami bongo na Congo Brazzaville pesi pasi ndeko mwasi ya pesi lisolo alobi papa Fiston leki na ngai abomi mobali na ngai. Oh, leki ya mwasi abomi mobali ya na ye na ndenge nini? Eske soki ya mwasi abali akei na libala na ye alobi nazwa leki na ngai aya kova na ngai pona peut-être mobali na ngai asungaka ye afutelaka ye pe minerval akoma bien. Pona nini ekokoma tina niveau leki aboma mobali ya aboma ki ndenge nini ebandaki na ndenge nini pona leki aboma mobali ya epesi pasi bandeko ya Brazzaville tokoka lisolo oyo epesi pasi ya kosakana te po Brazzaville ezali ya ko ningana yango masoto kosola na yo lelo. Totikala kaka na makambu ya mabala ndeko mwasi oyo mama oyo aleli comment est-ce que basi ya mabala bakomi kosala kindumba koleka basi ya ndumba bango moko basi ya mabala oyo babali basa déjà engagé bazali kokende sima koleka basi oyo bazali ba célibataire epesi pasi mama oyo alobi yango basi bolukaka nini oza déjà na papa na ndaku bokendaka koluka sunini mama oyo abeti loseba na surtout na non question yango basi misusu bolukaka nini vraiment bolukaka nini obondeli nzambe yo comment même intercesseur pour na kolukaka libala okenda bangomba ti okuta na groupe intercesseur pour na souci ya libala lelo nzambe azwi libala ngo apesi yo libala mobali wana azotondo susu te akekutu musika azwi na famille na yo en charge mais okokaka kozala fidèle te de temps à temps zongelaka ozana moi tata moko bo vivraka na eti lelo ndiko mwasi olukaka nini. Totikala kaka na makambu ya mabala poto yoka prédication à pasteur oyo alobi on ne fiance pas la fille qui est déjà déversée. Ce qui moi na mwasi qui mo sekanaye eza de souté au koki confiancé te. Ce qui moi na mwasi oyo aperda qui mo seka ça se négocie au ko négocier mais qui fiançailles et kozala te. Alobi a solo to alobi lokuta. Yango to ko développer kaka na émission ya lelo. On ne fiance jamais une femme déviégée. Oh my God. Mais pourquoi? Les fiançailles là, c'est pour une femme qui est vierge. Hein? C'est une blague. Une femme qui est déjà déviégée, ce sont les négociations faites avec elle. Jusqu'à quand, Seigneur? Je vous informe aujourd'hui, à vous qui êtes là, c'est la question du frère, mais j'ouvre la parenthèse. En 30 secondes, on ne fiance. Je vois des pasteurs à la mentalité archaïque reculée. Je vois des pasteurs qui ont la mentalité de l'époque à des pieds taillés. Je vois des pasteurs qui ont la mentalité à l'époque de la cueillette. Qui racontent qu'on peut... Après victoire ya mokonzi ya mboka République démocratique du Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba mama ya diaspora na ba papa musu ya diaspora ba siliki ya kosakana te balobi bino batu bovotaki numéro 20 bovotaki mwana mboka Fachi Beton alors lokola bokanisi pasi ezaki na mboka pasi esili pasi ekobonga ye muta kobongisa ba mama ba lapindai ba temu lolemo na se lokola swataka soki bozui problème na bino na Afrique ozui problème wapi bobenga ka numéro 20 bozui problème na bino bobenga ka bato oyo bino bofotaki bango na diaspora kamunu ko balembi po basali nyonso mboke bonga bino bomonaki oyo décision na bino ya kopona mutu bolingi yango nde kobongisa mboka sika boye baboyi bobengaka bango. Est-ce que mama oyo azali na raison to akosi soki Congo anezalaki malamu pona nini bobengaka biso awa ebembe kufi na Kisasa bobengi awa kaka makambo nyonso tu biso batu tokoma kosala diaspora na yako pesa mbela pona famille nanga bolo ebele babengaki biso te voter numéro 20 omoni na yebisaki yo na lobaki na koleka na loba na bino na media omoni soko juli kambo na yo poli wa ezala ngo partout ngape na koko kufa ngape na simbi na nga via mutu te ozi problème na yo nzala na yo pasi na yo hôpital na yo social na yo benga numéro 20 po ye muta simbi makambo nyonso mboka soko koki ko benga numéro 20 te obengi kamere na mida bango bato basimbi kesi ya Congo
mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoe Télévision bisika nyonso tubozwami ozala na Brésil epa ya Nanushi Mukoko ozala na Australie ozala na Sydney ozala na Suède ozala na Luxembourg ozala na Paris na Bruxelles partout esika ozali na Kenya na Toulouse na Bordeaux tala émission na bino yangoyo ebandi Radio Lokole Masolo na chaîne Nabino Radio Lokole Télévision ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbala liboso ezali otala biso merci quand même pour la confiance au monde biso par hasard na YouTube to batindeli au lien merci beaucoup soki otala biso ko bosa na te ko fina bongo d'abord au s'abonner et puis après qu'on s'abonner au fini cloche ya notification pour ceux qui to kotisi masolo to beti masolo yo oratakata di solo mon côté merci pe na bino abonné oyo boza déjà kala merci na confiance na bino et puis fidélité vous allez continuer ko pesa na Radio Lokole yaya to tia ba j'aime to tia ka ba j'aime na émission to tia ka ba j'aime et puis to partager ka to lo baka yango chaque fois tant ozo partager peut-être les solo oyo et intéressé au thème tant yo partager na Instagram na TikTok na Facebook ndeko moko boye akomona lien oyo alandi émission et pesier solution na likambo na yemoko songolo yaya là d'ailleurs c'est très mauvais makambo elekaka libanda yaya tozo betela ma solo oyo pona ko fungola esprit pona ko lamsa conscience oyo ezali émission éveil à conscience awa bisto finga kate to chola ka mutute to bebisa ka réputation ya batute nous sommes pas là pour nuire aux gens mais plutôt pona ko talisa ka nzele sika de kwa koyaki yo okoyate sika pende kwa longaki yo pe osala nini olonga tokendaka nango ndengo wana. Merci à Michael Josh qui compte nous faire confiance, sponsor officiel il y a émission Oyo. Merci pe na Genesis Hotel, moko ya partenaire na biso na kati ya émission Oyo. Merci na Yoam Pilipili, merci na bandeko anti-poison Oyo, parce que continuer ko baza invaluable pour la bino soko lingi anti-poison au bengi biso to ko en contact na bandeko Oyo anti-poison pour na obongisa njoto enfant de quoi on ne sait pas. Est-ce que commis voilà. Yambo to betelo lisolo oyo ndenge leki abomi mobali ya yaya na ye yaya makambo na mukili oyo bata mukili baza makambo yaya abomi ndenge nini mobali pela kufa bakundi eti na sama bele yaya oyo ko senga revanche te yango lisoto ko betelo le castan to komi kuna te tika to développer moi de 3 titres bongo oyo omoni na sommaire puisque to ko beta ma lisolo ya libala yango to sélectionner moi ba information ya mike to sanctionner moi symbiose on a tiré na ba groupe WhatsApp na ba TikTok to poser ba solo oyo et ça la moi symbiose makam oyo et préparer bino pour na bayo ka bongo lisolo to ko banda na vidéo oyo mama oyo aleli mama oyo pesi conseil na sepela ka pe mingi na ba vidéo na ye mama oyo zali kotala ça vraiment on ne sait pas. To se référer dans nzembo ya kabose voiture sans moteur to ndenge nini basi oyo bana libala bazolula libanda oya libanda bazokolula na kati basi ya mabala bakomi ko bunga nzela bakomi ko sala buzoba kindumba koleka basi oya ndako epesi pasi est-ce que makambo wana eza solo papa Fiston basi nyonso ya mabala bazaka ndengo ate 8 oyebi basi nyonso ya mabala bazaka ndengo ate basi oyo basi respectaka bazali kasi oto ali koloba ezali basi oyo bazali nungu ngamu talobi yango te mais mama oyo mama emoko apesi conseil pour amona tala soki mama lobi ezalaka difficile oboya mama o atalisi atuni basi ya mabala boluka kanini qu'est-ce qui ne va pas ozana papa na ndaku oza suna papa moko ya mukolo oyo asala soki nini on ne sait pas si pasi landa na intervention ya mama oyo oko comprendre makambu mususu suivez na surtout na question yango basi misusu bolukaka nini vraiment bolukaka nini obondeli nzambe yo koma même intercesseur pour na kolukaka libala okenda bangomba ti okuta na groupe intercesseur pour na souci ya libala lelo nzambe azwi libala ngo apesi yo libala mobali wana azotondo susu te akekutu musika azwi na famille na yo en charge mais okokaka kozala fidèle te
de temps à temps zongelaka ozana moi tata moko bo vivra na eti lelo ndiko mwasi olukaka nini mama basi bolukaka nini okoka kovanda te na mobali moko okoka te kozala fidèle mobali ake musika sombeli yo na voiture et rien ale chauffeur wana akomi so likango na yo chauffeur kaka ya moto oyaka kozoka bana na tongo akomi so likango na yo mama pona nini boy ozokitisa lokumu na yo pona nini soko otosa mbali na yo te banga ta nzambo apesaki yo libano wana ko mama ozoluka nini soko mbali na pio mbongo alobengi likangu na yo moko boye Bosco ozapi tokutana yo okomafuta mbongo a flamingo mwana mwasi ofuta mbongo a flamingo bo mana mobali mama ozokata soni te kotula tokindoki tokoloka o esalaka yo vraiment yaya baokanga yo komona mobali wana yuma te aoyoka me aosaneti aoyoka te aomona me aosaneti aomona te yaya nzamba osambwisa yo nzala fidèle na mbali moko to ko mbongo oza nango olia komelaka olata kobimaka bien siko ozoluka nini oyo okeluka libanda oza nango deya na ndako siko ozotonda to juste problème na yo eza nini mwana mobali anganaki poto azalaka na poto atindelaka yo mbongo azwaka yo en charge na yo na bana alelelo okomi makango ya moto apusu mama oluka nini ozoluka vraiment nini yo vraiment ozoluka nini mama ozoluka nini ko mwa mbalo akoki na niveau na ngate akoka ngate mwa mbalo esimba te natonda te mama oluka nini ko mama okosambwa okosambwa mitosa c'est moi ça za mutalokumu nanga okoka. Écoutez, moi bon nalingaka vraiment maman osio balite c'est déjà trop tard. Tikota la libanda zala fidèle na mbali na yo au mon avis eloko esala bandeko basi miso ezani Bible lobi c'est l'homme qui trouvera le bonheur chez la femme mais lelo basi bakomi koluka bonheur pa mibali ça c'est contredire la Bible et loko nyonso so contredire loi instituteur ya libala automatiquement edindisaka moi mobali nda luka mwasi aoluka bonheur pa mwasi mais yo komo luka bonheur pa mobali tala ndeko mwasi pona sukisa webna oloba noni omoni na vie lingaka mobali oyo aolinga yo koleka ndenge yo lingaka ao protéger yo parce que la Bible dit Marie aimez vos femmes mibali obino bolukaka ya okrake omonde banyokola bino yaya okotanga ba plafond na banzo yoki olukaka nini mama au prochain numéro. Est-ce que c'est vrai que moi si oyo azaï lisusu mo sekate okoki confiance ete ezaya solo to ya lokuta yoka prédication oyo pasteur oyo apesi tozuka moi extrait est-ce que azali na raison to azali na tort po hier lobi soki mwasi ki mo seka ezali souté okoki confiance jamais ba fiançaka kaka mwasi oyo azali mo seka oyo azali mo sekate boko négocier na ndenge nini ngai epesi ngai mwa mutu ko soit landa yemo ko ndenge a expliquer. On ne fiance jamais une femme déviégée. Oh my God. Mais pourquoi? Les fiançailles là, c'est pour une femme qui est vierge. Hein? C'est une blague. Une femme qui est déjà déviégée, ce sont les négociations faites avec elle. Jusqu'à quand, Seigneur? Je vous informe aujourd'hui, à vous qui êtes là. C'est la question du frère, mais j'ouvre la parenthèse. En 30 secondes, on est fiancé. Je vois des pasteurs à la mentalité archaïque reculée. Je vois des pasteurs qui ont la mentalité de l'époque à des pieds taillés. Je vois des pasteurs qui ont la mentalité à l'époque de la cueillette. Qui racontent qu'on peut... La diaspora en général, diaspora dans toute son entièreté, bandeko ya diaspora mingi ba mama ba siliki ya kosakanate kasi esika oyo ba msuba ba yango
tout bas mais maman oyo abimi alobi yango tout haut abimi la télévision a expliqué yango alobi boye d'après bango wana et engagé biso te engagé ka maman oyo ba yebisa kibino bo pona mutu oyo akopesa changement dans la République démocratique du Congo pona bango président Félix Antoine Tshisekedi 5 ans oyo auti ko sala auti ko sila asala ki entre parenthèses eloko moko te pona bango esengela ki bo voter mutu mususu oya koya pona a changer makambu kasi to mona ki yango ba kinois ba lushwa ba bandundwa ba tuyaba Congo un peu partout qui vous bali ko sepena candidat numéro 20 après proclamation oyo seni apokoma ki provisoirement et puis cour constitutionnel a confirmé que Félix Antoine Tshisekedi mwana mboka a gagné ba Louis Boyi les Kambouté biso to yesa kibino bo pona mutu oya kosala changement d'après bango kasi bino bo poni numéro 20 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Likambouté cela veut dire que bo pesier confiance oyo ndenge bo pesier confiance Likambouté balobaka boye ba pekisaka mutu oya lingi akende kasi oya si akei ba pekisaka sous des poissons akei déjà bon mona yike eza bien parce que mutu oya votaka ata déjà adulte majeur plus de 18 ans cela veut dire que ndenge bo pona ki boyebi qu'est-ce que vous devez faire alors désormais bobenga kasumuto ya diaspora te o yaya o mama koto mwampia kezali o mama maladi o nini boy o nazangi pantalon bomeka kakobenga so bato ya diaspora te po bakotinda te wana ngam lobi yango te mama o ya lobi yango tout o na ebiti alobi yango na kombo ya ba diaspora to etalika yebo na yebi ke ba diaspora ebele balobaka yango tout bas mais ya bimisi yango tout o est-ce que mama oyo ndenge alobi azali na tort to azali na raison pour ceux qui m'opposent mutu cela veut dire que vous avez espoir pas naie vous avez confiance que mboka est bon alors ceux qui mboka que malamu bobenga ka diaspora te pona ba sunga kabino pour to yebi yango balobi presque 80% ya ba diaspora nde ba lesa ka bat o ba na mboka te na yebiti la nano mama o bino mo yango ndenge ni ceux qui Congo anezalaki malamu pona nini bobenga kabiswa ebembe kufi na Kisasa bobengi awa kaka makamunyo surtout biso batu to koma kosala diaspora na yako pesa mbela pona famille nanga bolo baebele babenga biso te voter numéro 20 omoni na yebisa kiyo na lobaki na koleka na loba na bino na media omoni soko juli kambo na yo poliwa ezala ngo partout ngape na koko kufa ngape na simbi nanga via mutu te ozu problème na yo nzala na yo pasi na yo hôpital na yo social na yo benga numéro 20 po ye mutasimbi makamunyo so mboka soko koki ko benga numéro 20 te obengi kamere na mida bango batu basimbi kesi ya Congo bango batu basimbi bino mbongo yo jeune garçon jeune fille na kata famille nga oyo kende ko telemaka na coin omi pesi kombo warrior omi pesi kombo gaulois okeyo discuter fali abeki 3 arena ozuli kambo na yo benga fali benga soki fere benga bango ngaiko na kotindela ka mutu eloko te pe na kotindela jeune fille jeune garçon te mwana ya 20 ans mwana ya 30 ans mwana ya soki ya 40 ans soki mwana nini na tindela yo na tindelo 50 € nanga na ba fete okei nango na kimbuta osombi bankoi omeli ofuti flamingo okay na moi sino na flamingo na suko pese $10 ale ngai awo na lamuki na tongo na ba malili na ajo yanga yo jeune oyo koki ko telema pona mboka bolobi te biso fali akoti biso na nzoto biso biso kana za wario lokolo za wario lokolo za wana problème na obenga inako mutobenga kangai te mutobenga kangai te parce que vous abandonnez tout le monde peuple moko non yango la baninga batindela bino baninga batindela bino bandibu babanda ko yako sasa bino ko boma bino lokola bino distraction na bino bomone ezaka musique bango toye kotika bango tango biso toye kotika bango yo za fanatique ya Fayulu wa fanatique ya Mukwege oza fanatique ya Jean-Pierre Bemba oza fanatique ya ba politicien na nyoso bango bana bomengo bako travailler ba okia bango ba milliards
aleba koya kokosa yo parce que oza zoba okokufa pauvre okokufa kaka boye bakotika bana na bango bien babongisi ba venir bana na bango bopesi 5 ans et pas au soit disant Félix a gagné Félix siko 5 ans bobaki seli maman Marthe na bana na ye bakomi ba millionnaire bakomi sou ba millionnaire mabulu nyoso koloezi na maboko na bango chinturuku ne pas kobalte bimaka na maboko na bango basombi bandako basombi banini mais peuple wana zo dinda na mai alors na ye koyebisa po omoni makamba Kongo e yana mutu na mutu azwaka makambo na ndenge na ngai aka tobota mino mama moko tata moko soko yelinga makambo yako ko contredire ngana makambo Kongo na koyina yo parce que oza zoba oza nyama ozali ngulu ya tokobetela osikabo lisolo ya pasi na motema lisolo oyo tolobaki yango ne bandela esalami bongo na Congo Brazzaville précisément na Brazzaville capitale makambo bato mokili baza makambo ya kosakana te ndeko apesi lisolo papa Fiston beta lisolo oyo pona kotalisa na suka nango aza na besoin ya conseil boyoka makambo koleka na suka. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Fiston tozalaki o tozali na famille babota biso misato babota biso wana ngai ya liboso leki o la ninga ya mwasi na leki na biso ya mobali donc za basi mibale na mobali moko. To banda kotanga kelasi papa Fiston au fil du temps tango mwana kokisaki 16 ans mwana ya 16 ans zali na classe nini mwana 16 ans zali na ba 4e des humanités 4e des humanités oui 4e to 5e des humanités mwana ya 16 ans ndengo wana tango na kokisaki 16 ans papa Fiston na ndenge ya bolenge bo jeunesse to ba makamute isalaki ke ngai na zwaki zembi obala saki ngai zemi ezali kaka baninga na biso ba jeune garçon o ba yebina repere vite ezaki ndengo wana pe azana pe responsable te tango na zemi ndengo wana papa asilika ki ya kosakana te papa asilika ka biyo do tindaka okende kelasi me obadi ko sala makambo ndenge na olikambo te pona yo classe ekatani awa akobenga nona ndaku te tokotika okende pa ya mobali wante po aza irresponsable aza mwana moke lokola yo okovanda na ndaku awa okobota na me pona classe bosana soko kozwa moyen ya kotanga classe yo moko na ndenge na yo me ngai papa na kofuta lisusu minerval te po o décevoir ngai o déshonorer famille. Mais eloko ya malamu papa salaki nini azumwa mbongo moko ya muki ya bino zwa mbongo oyo sala mwa commerce ya mike te kaka mwa mikate sala mwa lewa mike pona oluka moyen ya ko survivre ngai na ko s'occuper na koko na ngai mbongo oyo tolinga to s'occuper na yo yango to s'occuper na mwana oyo ya yo. Papa Fiston classe katani na commerce oyo mbongo oyo papa pesa nga pona fona na bandi ko sala commerce muke na témoin mesa koteka ba Thomson ba soso mama malewa kaka ndezalaka ça marchait très bien na zoki place quelque part. Au fil du temps na salimo malewa na ngawana batu bana ko ya kolia komana ça marchait très bien sikoyo classe et continuaki leki na nga continuer classe ti aye kozwa diplôme na mbali pe banda ko pusana papa Fiston au fil du temps batu ba sa malewa batu ba il y avait papa moko boy papa wana abane koya kosomba malewa chaque fois pa na ngai alingaki ma deblo ba papa linga ma deblo na kwanga na makoso na makayabu abandaki kolinga yango trop soki asombi yango mona ke abandaki osa sombi akei na remarqué papa oyo azosomba mingi akomi kwa parmi ba clé nga préféré papa na bandaki kobombela ye ti comme air moko papa orlia ke da kolia na ndako na ye akomi na no salaka ndengo mona pesi nga ku mbongo extra non neti kaka mbongo na pesi oyo eza ya 2 jours ya 3 jours okomona papa wana olie akenda kana biloko na ndaku akomi na yeka kolia wana na restaurant papa kolia wana soka sisa benima bière na ye et puis azongi ake kolala tolma to mesana ki trop to mesana papa au fil du temps papa wana abandi kolinga ngai papa Fiston aza mukolo nanga tolba de 20 ans asa mukolo nanga na ba 20 ans na esibino ndeko mwasi oyo akata classe na ba 16 ans ke 17 ans
makambo wana ça appelle son papa ba ça ba cours na ba 17 ans ba 18 ans ceux qui papa wana azam ko na 20 ans on suppose que papa ko na ba 40 quelque ya ça ba 18 ba 19 mo bodoki abi azam ko na ngai na 20 ans aza client o ba na ko pesa ngama mbongo ebele mo ko to mona pesi mbongo ya 2 3 jours mais ba kisi c'est comme si abandé ko flatter quoi. Alors je ne pouvais pas aussi perdre alingi na boy na boule au fil du temps na ko tala mais promesse wapi na yo kaye quand même Jumo to fandi abetelinga lisolo na ye papa yango alobi boye non nga nazo linga ona ndenge ya aventure te omoni nga naza awa mwasi na nga naza na mwasi na nga nasalaka na ngai ndako na ngai eza esika intel naza na mwasi na ngai kasi mwasi na ngai aza maladi ana problème ya diabète wana esala ke munganga baminganga balobi ye akoki kobota te or ngai fona bala na bota na sala tout pour na traitement coûte na biso ba oyo mwasi na ngai yango na tinda na France na France avant na France po ala na ba traitement soki azongi awa na Brazzaville elle peut mourir à tout moment mais ayaka chaque fois azonga kanayi siko na ndako oyo ngawana mutafanda kawana zali neveu na ngai ndako lupango za yango monga na kende na saka mingi na ndako te umwe na mikolo bane koleksa mingi tan awa en tout cas na lingi yo na ndenge ya solo ndeko mwasi oyo ayoki boyebi yango ezaka ndenge wana sala nesi ozoboya na simande okondima au fil du temps bref mwana mwasi oyo amoni yango mpe mabete aye kondima ndeko mobali wana babandi konkumbela ye kuta yebise non ngala kokende kobala yo eti pa parana yo amona quand même très bien akata kelasi abotaki alors mobali woka monani akende tie pa ba parents honorer acceptaki yango chose oyo salamaki akeipe abali ye pa na bango a jusqu'au ndako papa azweli ndako quelque part bino yo okoki kokende na ndako ya mwasi na ngate po ya ka des fois azweli ndako te mususu en fait babanda ko foutre la bref et puis ayeko sombela ndako atongi esika yemoko ye asalaki lokola deuxième bureau officiel donc premier bureau mais deuxième pour moi si elle liboso asa maladie face à la France ayaka presque pas mais ye asa la kana yanda kwana 9e takoma ofanda bona sikumo bali akoma ofanda mingi na ye mais deux fois soki mo mwasi wana outi poto aye amosa un mois mona akolala kuna pa na ye ce qui est normal mais asa la mingi na ngai alors mobali o bane ko s'occuper na ngai très bien akomi kutu ko s'occuper lisusu na libota na biso ce qui était bien. Abagiselinga mbongo fond na ngai et koli restaurant et komi munene en tout cas c'était très bien. Siko leki na ngai oya mwasa landaki ngai tango asilisi kelasi na esi nous na Brazzaville. Tango asilisi papa atindie akende kotanga université na Côte d'Ivoire na Abidjan. Ndeko oyo mwasi leki na nga ke na Abidjan aotanga université kuna siko akutani na ba ivoirienne webika Côte d'Ivoire te deuxième mboka ya mbiasa pe République démocratique du Congo pour kuna ba sapezali ba voata ku voata nyos do Côte d'Ivoire blackité ambiance ya osakanate leki wana ke kuna Côte d'Ivoire akoti na ambiance wana esali ke ye ayeko zemi. Il y a un qui avant son diplôme d'état, un diplôme d'état, mais il y a un diplôme d'état à quelle université, à quelle université, à quelle kozwazemi, qu'on est pessimbilinga, mais tant elle était obligée, il y a kozonga, tango azongi, et pas na bango na Brazzaville, même chose. Papa yebisi même chose. Yo, aujourd'hui diplôme, nga la tindi yo au Côte d'Ivoire, autant à université pour okoma mutu, mais tu as préféré pour que nous savions ambiance awa aux zemi. Classe pour na yo terminé garder papa lobaka donc ngai na ofuta susu minerva était luka moyen na ndenge na yo pour na yo autant fini zonganda abandi ko vana ndako azongi consort en détail ya na yepe a s'occuper de moi muke me mama sikotanga eko bota ye leki ya mwasi wana abi quand même ngala zambaye na kelasi na continuer peut-être graduer na ngosta chichi graduer na quelle licence na ko zo musala ya bien ayebi si papa boy mais bonde jusqu'au maman est-ce que moi exacté ozong sanga na zonga kelasi pour na continuer c'est vrai na sala qui erreur bolingi sanga mais erreur wana na kozonga yango souté
maman abi non na mwa muke oyo papa pesaka ngai ngala ko bano futelo Minerval ozoke de université nazo futela yo Minerval mais mbongo oba syllabis oba nini boye blo watakasere obika neza ba syllabis ta université be konso en tout cas ngala ko kati soki oza d'accord oluka mon ba syllabis yo moko abi mama le kambuti bref mama azongisi classe à côté université abandeli G1 ndenge ya azoki mobali ya bien de borubaka de temps en temps il y a qu'est-ce qu'on pas yaya na bango est-ce que grande sœur il y a pas moyen oh idakanga na syllabis consomme grâce à non il y a pas de souci tu es ma petite sœur donc chaque mois grande sœur a pesa kai mambo moboé pour na ba syllabis ba transport grande sœur a dépend kai comme c'est do er moi ko ya sali moi 2 jours pas grande sœur accueilli moi 3 jours bi ka neza la si au fil du temps mobali ya grande sœur a somme ko s'occuper de la famille na bango na donc grande sœur peut donc li kundi ya famille c'est bon il y a eu un jour mobali ya grande sœur alingia kende mission de service na Dubaï trangi na Dubaï karaneza la katikeli bango mbongo abino mbongo oyo autant de dollars pesa pa mama na bino lek na mobali pesa oyo ya ndaku bon oyo apa fisto misi $1000 abi $1000 oyo pesa na leki na yo pona makambu ya classe na ye oh siko ya mona ngwa mystique mais comment est-ce que leki na nga moi mobali na nga pesa ye $1000 asenga ki yango to asalaki nini $1000 apesi utu mama $1000 te apesi leki na nga $1000 te pesa leki na nga moi si $1000 le kambouté à se maîtriser mobali pe a voyager à Dubaï siko ya mona ngwa malamu te akei pa na ngona ndako akei pa pesi mama oya ye apesi leki ya mobali oya ye consort siko abengi mama avance na leki na ya mwasi abi ah mama na comprendre te wana azoloba leki na ya mwasi ali wana ai mama na comprendre te mobali na ngata apesi mbongo na pesa yo na pesa leki ya mobali mais apesi leki na ya mwasi oyo $1000 na ebite est-ce que yo senga ki mobali na nga mbongo $1000 tondenge apesa yo $1000 apesi kutu mama $1000 te mais apesa yo $1000 bon ça na ngoma bete azali mobali nanga akoki ko aider yo naza ya na yo mais soki osenga ki osali mabe soki prochainement soko lingo senga mbongo il faut le kakana sima na ngai oyebisi ngai na koyebisa mobali nanga apesa yo mais yo okende mbala moko osenga pa mobali na ngai wana ezali malamu te est-ce que yoki a $1000 wana apesi leki na ye eleki na ngope normal tant mobali eko zonga kaka jour mobala zongi wana zumba na aéroport mbala zongi ambiance wana donc téléphone mbala sonné mbala ça y peut akene ko se soulager quelque chose comme ça quand a joué sonné be kati sikoyo moi si azalaki déjà l'esprit à mon avis déjà bien te commerce mbala parce qu'il est gagné $1000 tant a eu téléphone et kati mbala été a zumba na moko quand même jour a zongi ya voyage wana a composer numéro ya leki na ye et pas téléphone ya mobile na ye amoni le bras leki na ye et bimi oh ye atika la kopel numéro mobile na ye pas leki na ye ta ju yango non c'est pas ton numéro leki na ye bimi oh ali curieuse a côté ce qu'on a WhatsApp amoni ba message ya mobile na ye na leki na ye en tout cas jour on qui très bien ozaki bien en tout cas ça raté mais leki bana bino oyo salamaki wana en tout cas et salamaki wana zali par erreur mais ngai na lingaka mwasi na ngai eko salamaka lisusu jamais amoni ba message wana na téléphone mbal na ye que non yana yo aza mwasi na ngai na lingaka mwasi na ngai makasi oyo salamaki zaki erreur eko salama sute abi donc ça boy asali capture d'écran atindi yango na téléphone na ye et puis azongisi tango ba na ye. Bon, atali voilà abi amilo bel bombala ngo quand même azamut oya idakangai tala vie sika na wuti et sika komisinga idakanga bon avec ko brutaliser ça arrive et ça d'après oh la moni le kola leki na ngamto a saki bombala nga oppression li kambuté na pour brutaliser pété ce qui a brutalisé et aux assous malamu te surtout qu'il y a la vérité et puis d'ailleurs ngana des jeunes femmes ça n'a brutalisé et au sala malamu te tant mobile ne a tout nié mobali en tout cas ndimi et puis à sengi bolimbi si a expliqué ça va et son ajouté non et cause on ajouté parce que parole oyo
et pesa ki nga moi honneur et qui senga mo tema pour la moni message que mbala bino linga ka ya na yo azande moi sinanga linga ya na yo moi sinanga et ça qui bien tango si lo la bino ça va na kosi ça bakam oyo na famille à partir à wana mobile tanga mona que moi sinaya a timbeli makambo wana akata ki relation wana finalement on savait pas sur qui relation tout seulement une fois ou deux fois akati relation à lingiri susu ko sentir kutu le qui ya mwasi na yete yoka siko lisolo ndeko mwasi ko akesi ko pa na bango tango ake pa na bango avandisi mama na bango ayepsi mama moni $1000 oyo malanga pesaki tala promesse aboyi abeteli mama na bango suba leki na ye wana leki asali kola wanga na boya bingala ibaka mwate leki awangani abisiko message o message wa nani tala message obatuna ki yango mais malgré ça les ka wangani par après aye kondima asengi bolimbisa tuka ya limbisa ngana yepte do kaka des bref les ka sengi bolimbisi yetolma asa yaya asa na maîtrise asa nga maîtriser famille tapa de kundi ya famille abi sa va makambwana etika la na famille awa bobimisa ngo libanda te mais les qui naye ake libanda ake ko chanter no kutu mbala ya ndaka ngai edo apa sali ko la panda sango bato ba yokaki babandi ko tuna ya yoka mamleki na zolo bakembalo na kabiti bola na mamaleki na teleki nanga boyeba sa ndema mutu sala bien er moko azolinga abomba makambu ya famille a maîtriser ya tala ba misusne balinga ko bomba makambu famille na bombe yo likambu ya ndaku na bino olinga toujours ko misalibanda bato ba yebaka yebaka ko sana discrétion likambu ya famille et suka na famille est-ce que komi c'est que bien voilà au fil du temps bah commis très bien en balle d'ailleurs bah commis très bien en balle d'ailleurs vie et zongi normal et puis ndeko moi si oyo ayebisi leki na ye na lingi na mona kayo lisusu na ndaku na ngai te koyaka ata na ndaku na ngai lisusu te papa fiston mobali na nga asombela nga ndaku aza na ndaku na nga ndaku kutu oyo mama ya liboso oyo aza maladi aza na France nga na yebi esika ezalaka te nakoma te epui nazalaka na besoin nango te mpo kutu doki naa na ndako oyo ya ngai etali kutu ngai te mpo nakutaki ndako wana nakutaki bango ndenge wana naa na ndako oyo ya ngai jour mo bafandi namo bref bafandi jour mo na mobali na ye boye bazolia na mesa bazosolola mbala moko nayesaki bino na ndako ya mwasi ya liboso mama oyo azalaka na France oyo abelaka diabete mutu afandaka kuna neve ya mobali na ye mbala moko neve ya mobali abengi pendant que baolia mobali atali be oyo eza neve na nga oh ça va boni neve so abi oh non papa kulu zo papa leki non eza na mwasi moko ye awa alobi oza na nyongo na ye fo ya awa ofuta nyongo na ye oh mwasi moko alobi eza na nyongo na ye na kofuta nyongo na ye akoye koluka nga kuna ndenge nini ota bino nyongo pesaki awa il faut ayaka awa po oya kofuta nyongo na awa siko mwasi na oya mbale wa pesi lisolo amona mystique c'est quoi ça comment se fait-il que yo ozo nyongo mwasi akene kofuta ngona nyongo ya marque nini wana en tout cas ngapela zo koyeba ngote ay bo ça va les kamute zala kende kuna na getala mwasi ya nini o nani o ngaza nyongo ya parce moi ngaza nyongo ya muto ta mokote parce qu'il ici il n'était pas pressé papa fiston normal à Silisi à démarrer voiture coutou détail moko tol bo mobile ya balayi ko s'occuper nanga très bien à sommela kinga kutu mutuka ya mutuka yango na tsaki yango na ligne et ça la taxi mbongo yaka mbongo yango pe kutu na ko pesa petit à somma basila bis na pe ko edo na zaki très bien mobile tsaki kinga très bien bref mobile tango akomi kuna akote na ndaku ake kokuta nani akuti leki ya mwasi na ye tango mobali akomi na ndaku na ye oyo ya mwasi liboso mwasi oyo aza diabétique na France na Paris esika oyo neve na yafandaka akota boye akuti leki ya mwasi na ye oh yo oye kosala nini awa oyebi ndaku oyo ndenge nini ote ça fait longtemps to kutana te na sagi ba recherche na mona que ndako ya mwasi na liboso eza awa ya mona linga quand même to kuta sto solola pokuna grande sœur et kosala malamu te mobali wana epesi pasi
makambu oyo ayebisaki ye abaki no ngana o to ko na suti na linga kaida na yo o esalama ki biso mbale ezalaki par rare esilaka ndingo wana na ndenge mwasi na linga kaye azolinga ko tia mwasi na l'aise et pesi tension na âge ko pusana et pesi passe donc akamwe il ne s'attendait pas que akuta leki ya mwasi na après makambu elekaki oyebi ke batumsu ba registrate na vie mbala moko tension et mati papa oyo asali doki baba ngoni hata taki to ngani doki et pesier mwambilinga blinga papa a piqué crise ba fulufulu ba loko maipo tension andima kité parce que on va ko s'attendre à loko mosko ko esala misko nga a piqué crise dengo wana alors neve na ye et konso bazuye na ye mwasi yango ba ke na ye na hôpital akufaki na noté tant ba ke na hôpital mwasi wana do leki na ye azu téléphone abengi ya na ye o ya boni ya kutu to na mobile na yo awa na hôpital wana mobile na ngana hôpital akeko sa ina hôpital ye akereki na ndako wana ya liboso akomi na hôpital ndengeni o te ya ga na hôpital awa ya pe epesi moi choc qu'est-ce qui se passe mwasi moko ada ozela ye kuna afuta nyongo na ye et komi au hôpital est-ce que ezate que akuti soki nini kuna doki on ne sait pas d'ailleurs Yaya ne s'attendait pas non plus que ezala makam oyo leki na ye muta kusi yango tala makam oyo tukutana ma famille Yaya na esaka yo chaque fois papa no akoza ndoki na yo Yaya na yo akoza ndoki na yo mama na olokola tala makambu ya boye tant mobali ya koti tant moi pendant que moi si allé koya siko mobali wana ye wana siko mobali tant ye asa lokola ma réanimation muke mais aza vraiment bien kakate leki ya moi si abandi koloba ozaka mobali ya na nga pete ozape mobali na ngai obima pe na ngai comment est-ce que ya na ngai osombeli ndaku osombeli mutuka opesi bien bien pour ça la pas na ngai bongo sal nini d'ailleurs moi je pense na poto wana est-ce ko tika été pour ça maladif ndaku oyo ngana yaki wana okozo pe okotingai donc ya na nga tikali premier bureau après premier bureau na la comme deuxième bureau pour na nini josko linga ite na lingi yo makambo epwani abandi koloba de koloba neve azoyo kama kambwana et ça la ke boyebi na hôpital neza la kambetu za la kamoko te moi 2007 tukuna ba ça la kambetu ta pendant que docteur azali ki na kati azoko traiter maladie mususu ba zo yo kati hôpital neza la kati tant ba zo yo kandengo wana et pesi pour docteur kanabi bo bimisa moi chez osanina pendant que ba ngwa bimisa ye Yaya pe a koti donc il y a côté oh mais yo oye ko sala nini awa okomi awa ndenge nini comment se fait que mobile nanga sur problème yo okoma awa ndenge nini nani ko mono ate ile ka bimi akei soki ka nego so parani on ne sait pas tangu siko ya atikali novenda bandi ko betela Yaya makambo oyo amona kitangu oncle ye moi chango ya luka ye ngaku na yeba kitento za ye do kinzo kalele abeteli makambo ndenge zala ka bimi mwana oya koyokate azongi boyebi na hôpital mikolo ba garde malade ba la revoir presque pas ça là qui 1 tour 2 tour 3 jours au hôpital il se fait que deuxième jour au troisième jour pour moi si Yaya comme qui en cheval ko kitana mutna hôpital ko yana ndaku ko s'occuper na ramba restaurant et comme puis moi kilo pour mais abandonner ko kende chaque fois et puis que troisième jour hier ça qui m'a en fait ça qui m'a retardé c'est à dire que les qui a comme qui moi liboso peut-être oui yebi ceux qui botiki butabuna hôpital et que le kambozali numéro za la kawana ba bengaka on ne sait pas soki tangu po leki mutu yaki na mobali wana hôpital na neve na peut-être par mégarde batika kinde bete limdo leki peut être ki numéro na ye to pe ya neve on ne sait pas peut-être batika ya neve ya neve liboso ya leki na sima on ne sait pas parce que moi na moi si oyo kolo mobali batika ko senga un numéro te on ne sait pas plus tard téléphone et les ligaboy les qui donc troisième jour les qui allé à l'hôpital azo benga Yaya na yewa les qui a comme l'hôpital oh Yaya boni dans l'hôpital awa yaka mobile na yo akufi mobile na nga akufi comment est-ce que mobile na nga akufi ba benga ngai mo côté ba kende ko benga yo ndenge nini allez bref
yaya pe ayo koma na hôpital yo komi awa neni comment est-ce que yo il faut informer ngai que mobali na nga kufi nga kolo mobali yaya te ma mutu wa maîtrise moi ça maîtrise yaya bi finalement on ne comprend pas et puis bref médecin après diagnostic ben c'est non ça dit attaque c'est sûr ben c'est que les cameroto a coûté la les cameroto c'est là qui choc yango ça dit que na âge dingue que ne ba âge auto collaborer attention na makambo ya brisque yango wana ba yaya basi ba mibali bo sala attention bo linga kate chaque fois bo tuka ka mutema ba parents bo yoka ka ba parents tant bazoloba mama yoka ka papa tanga zoloba papa pe lokola bo tikrate ba papa na bino ba mama na bino bazo ba stress pourtant âge ya poussana tu peux faire heart attack à tout moment pour ne ba stress ko linga te moninga za kana stress est-ce que okomi to solika pembe et pesi ya kana ko sakala te donc bref. Allez, bah, jouer Yaya jouer Bembe. Moi, si, oh, bah, soli pena moi, si, oh, maman Liboso, première dame, oh, en France, yé, moi, Yaya, matanga, ils allaient quitter. Bon, ils allaient que, bah, période un peu, moi, à cela qui rechite, bon, mais, bah, solo, li, à sali, matanga, la poto, kuna, yé, koto, à juste charge, à kundi, mobile, il n'y a surtout normal. À zongi, nanda, kuna, yé. À cela qui dans un restaurant, à fin de mois, quelque temps. Quand des arabes sont à couvrir mobile na surtout mobile oh linga ki mingi za passe ya kosakana te mutu o bosala ki no kolala sika moko ko vanda kolia akende kaka bosala ka vraiment passe mingi pour mutu à se récupérer. Dieu merci nzamba sunga ki de ko mwasi oyo a passer ki ba tamoro difficile. Maman bana ko pesa conseil ma asika qui était là bande ko ba camarade non voilà en tout cas mobile ya kufi il faut que tu dois te mettre debout au continuer et heureusement atiki na ndaku déjà atiki na business continuer ça le ko la vie était bref avec ko da conseil ba te côté pour ce qui muta kufeli muninga et senga ka ba conseil et belé a juba conseil ti à se ressaisir papa fiston fi oyo à se ressaisir à zongeli business na ye non c'est normal kutu maman comme na niveau c'est non comme ça ndenge nanda kwa ba na mbala sombela yo soko tikali yo moko et ça là bientôt quand ça zongana nanda ku kotoyo pona ozono moi allure et puis tu pourras rentrer après nanda kuna habiter na ozala awa bref à récupérer qui a comme normal au fil du temps a comme normal si ko yoka détail moko leki na moi si oyo abomisi mobile na ye bon na ebité bilo mo na ngini kasi to banini leki ya moi si abomisi mobile ya ya na ye to abomi mobile ya na ye comme là sur commentaire yo moni ndenge nini ya yoka sko le soto bani ko kina ko chuter détail moko leki ya moi si avant akende université na Côte d'Ivoire na Abidjan tango salaki na Congo Brazzaville asalaki na copain na yemoko copain basalaki na ye consort basalaki ba quelques mois et puis baboyana kutu kala avant yakende Côte d'Ivoire au fil du temps akaya na Côte d'Ivoire et s'il est les 4 ba 6 ans ba 7 ans et les cas pena ba tembele ndeko moi si ya continuer restaurant na ye restaurant consort kaka des par mégarde po yaya pe yemba ka copain ya ndeko na yewa wala sala ndeko na c'est les kala ba ko kutana en tout cas comment tu vas en tout cas boni ba benga ko ba doki ba solo li ba se peli ya kosaka te doki retrouvaille quoi et ça dit que copain akalele ki na ye abandi ko ya kolia na restaurant wana kolia ko na restaurant koloba au fil du temps donc ina ayaka ali aba solo la ka ko solo ka ado aloba kana yi parce maloba bien quoi en tout cas abi il était là donc abandi ko bersenga on est ko se sentir à l'aise surtout zanaye au fil du temps une année après lui en bal na été pour bal c'est il y a quelques temps une année après ko yakara ndengwa ko umela baba oui moi une année ayako c'est clair oyebi que oui c'est vrai naza yakina leki na yoba na kala c'est baba 6 ans 7 ans passé mais mutu o ngala monaka ezalaka leki na yote ezalaka nde yo ngala monaka yo na sepela kande na yo tango na yaka pona oluka yo sai pour coïncidence tango na le kawana na moni leki na yo abimi na monaka elongolo ekokana na landa ndenge pe yo ebaka te na esaka eloko moko te bon je suis un homme na koya kala leki na yo et na monaka comportement la moté on n'a pas fait longtemps yango to kabora na biso ndenge mais c'est toi que moi j'avais voulu tala pe sika boui to kutani nzambe der sala makambu
Donc mobali na ope akufi et tu es encore célibataire nga pe na bali na noté na ça na besoin sikabwe nga na bala yo et pesi embarras de choix. Yé jeune fille oyo attendant un peu l'âge de fleur dans la coquille ba 35 ans a koki ko bala mobali pa kufi moi kala il qui moi ba né déjà moi kufi sikoyo ezo pesa ye mutu ko soit mobali yango abeteli nga histoire ye yaki liboso pona ngai mais leki nanga abeti mosinto est-ce que leki na ngai eza habitude na ete ya ko betaka mosinto pa ba mbali na ngai to ndeni on ne sait pas sikoyo motema na ngai pe déjà ebandi ko linga to elingi déjà ndeko mobali oyo to ba ene mobali ya leki na ngai mais na ndenge ya kibomoto e ko sala ndenge nini tala ndenge leki nanga comme ko sala cours pour mobali na ngai tia ko bimana mobali na nga a participer kutu na liwe ya mobali na nga pour ne pas dire soki pe ye mutabomiye oui na hata ta kwana e poza e uti e pai na ye est-ce que ye mutabomi mobali na ngai to abomi so mobali na ngai sika bo soki nga na komi na ye tangu bato ba koyoka soki leki nanga moni akoloba nini na ngina sala revanche na sali revanche na oya salaki to ndengeni ata revanche mais bango ba silana bandakala et le kabane est-ce que je peux ou ne pas le faire na yebité bandeko bo pesa ngai na nous conseil na sala ndengeni yango ba papa ya bwanya basalaka awa ba mama ya bwanya basalaka awa bo pesa ndeko conseil asala ndengeni tala li solo na biso esuki awa e pa pturobi na leki abomi mobali ya na ye ngai mo ke pesa ngai mutu ko so bino botikla biso commentaire wa to lo banini leki abomi mobali ya yaya to leki abomi si mobali ya yaya to mobali ya yaya akufi ko la buzoba na ye moko na yebite to suki awa. Merci na Chris Laris Pelende, réalisateur et émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, ozaki brona script et puis na lumière. Merci na Mamari Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordonnatrice ya chaîne Oyo. Voilà, merci na Michael Josh, merci na Genesis Hotel, Mama Emilienne Mboma, merci na yo, merci na Papa Richard Watuzola, merci na Maman Marie-Thérèse, la première dame de Bruxelles, Maman Linda, merci beaucoup, Maman Boza Ebele, merci beaucoup na Titina Luzitu, voilà ma base penée à Cape Town, na Bosanité, Mélanie Wanga, sans oublier, moi si y a Pembe, Chinese, comprendre, Natasha, Mitonga, Wanga, moi si y a Pembe, à côté de Mungito, sentir, ce qui est bien, que Nakandengwana, Mbotena yo, Nanouche Moukoko, Nanouche Moukoko, appel masqué, dièse 31 dièse. Moi si y a Kangi Masolo, Bakabelo, na Brésil, na São Paulo. Senga numéro ya Nanouche Moukoko, vous avez besoin de Kabelo ya Milight na Mukongo, distributeur officiel ya Bakabelo niveau ya Brésil. Natasha, Nanouche Moukoko, appel masqué, dièse 31 dièse. Est-ce que vous commis Nanouche Moukoko? C'est que bien et que Nagandengoana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili
awa na Genesis Hotel à Chelibino, salle de fête Salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête Salon Congo po bokozala na bino de cité. Awa na salle de fête Salon Congo ata bozana nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête Salon Congo batikala jamais kozala desidi. Tala awa na salle de fête Salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna, kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi, soit papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah, Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi, tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi.